libota mbote la famille sentiment mingi ya kolakisa bino ba terrain moko tozoteka awa na quartier kitoko oyo balobaka place oyo ozosomba foko talaka milieu oyo lupango ezali foko tala ndenge quartier ezo évoluer et awa to remarquer que eza quartier moko eza déjà habité quartier moko déjà batu batongi batu bakota et maramnyoso eza kitoko et puis eloko ya mibale bozomona mi tuka ya mikezo leka donc accessibilité eza très kitoko très normal donc awa toza na commune ya Nsele na quartier Makwala na Bingi Bingi donc a toi na secteur au babengaka village Bingi Bingi donc tu es représenté bino ba terrain moko toza nango awa dernièrement to présentaki bino merci na ba o ba sombaki tolobaki toteka ba terrain eza ba dimension belé 20 sur 20 to bandaki yango na $5,500 et 15 mètres sur 20 to bandaki yango na ba $4,500 et bato msusu o ba sombaki ba yebi ba prix ba sombaki mais tolobaki lelo to kolakisa bino quartier donc Bingi Bingi eza secteur moko déjà habité bato ça déjà belé bozomona ba venir ndeza minene ndenge bato bazotonga ndenge bato déjà ba fandi et puis ndenge bandako msusu déjà sila bato bakota kota donc tolobaki que avant de procéder na kolakisa concession na biso esike ezali avant to lakisa ba terrain ndenge to kateli yango tolobaki lelo to procéder na kolakisa quartier ndenge ezali donc awa ero mona quartier ozo da idée que prix haut tozoteka mapangu eza prix moko boy donc tozo solde les bino mapangu pour na ba oyo ba luka ko ba terrain na ba prix ya bien na ba quartier ya bien ozomona déjà quartier eza na ba dépôt ciment na ba cabine donc eza déjà na ba boutique eza déjà le moko ya bien pour ezo lakisa bino que quartier eza déjà habité makasi donc bomoni ba boutique et puis o eza quartier donc awa tozongi sikoyo liboso lupango na biso donc lupango Toyota la yango pardon concession na biso yango na gauche awa mais avant tout to relaxa pe ba voisin parce que concession yango mais tout à ba voisin donc voilà concession awa ils en à droite ba voisin bango yo bazo tonga déjà donc ba somba biloko minene ba 50 sur 50 ba 20 sur 20 bango ba tongi déjà donc pour l'encolakisa bino que quartier eza un problème té et quartier eza déjà habité ba document nyonso eza kitoko donc quartier eza déjà na évolution ya bien donc awa to esko liboso ya concession la biso concession yango yo obo mona ba sable blanc oyo eza bato déjà ba sombaki ba bandi misala na bango donc ba hangar onyos bozo mona Suisse, Allemagne, Kinshasa, donc makambo yango wana concession na biso yango yo awa ezalaki plus de 20 terrains mais etikali 10 terrains ya pamba na bandeli tozalaki na plus de 20 terrains donc plus de 25 terrains mais totikali ka na 10 terrains ya pamba donc ba terrain ezoteka mbangu yango lelo propriétaire asengaki to zongisa sur vidéo to lakisa carte ndenge ezali pona ko lakisa bato lisusu que makambo ezali ke ezesika moko boye sombi lelo lobo bandi misala et pour preuve bozomona ba voisin déjà bazosala misala na bango donc concession ebandaki nanga mokuna et esukeli awa na mulai et continuer ti na sekuna donc to lakisa na ba place o ba déjà ba sombaki bazotonga na ba place etikali donc to yelelo pona ko lakisa bino donc o eza continuité il y a ba terrain na biso tolobi terrain eza $4,500 pour 15 mètres sur 20 donc $4,500 à discuter et pour 20 sur 20 lupango eza na $5,500 à discuter donc eza ba prix moko boye très kitoko et awa na koloba que même soki oye na mutuka ese même soki oye na vélo orokota kitoko parce que lupango eza musika makasité na boulevard Lumumba donc lupango eza ba 5 minutes à pied na boulevard Lumumba au Koti et puis na ba o ba yebi village Bingi Bingi ndenge zalaka donc ba o déjà ba ya ba yebi ke village Bingi Bingi eza plat et eza na mabele eza compact eza na mabele moko ya bien ozomona que batu bazotonga et puis makambo eza kitoko voilà mutuka yango wana ezoleka donc ozo comprendre que to lakisaki mutuka ya liboso elekaki
tolakisi susu mutuka ya mibale donc awa accessibilité eza kitoko donc soko sombi yebaki okotonga bien. Donc voilà, tolobi que 20 sur 20 eza là $5,500 à discuter, 15 mètres sur 20, 14 mètres sur 25. Donc ba dimension eza ebele wana propriétaire a roye bandenge ya kosolola na bino par rapport à ba dimension et bozomona na ngambo kuna nyonso tolakisi déjà quartier mais bato bazo continuer toujours kotonga. Donc eza opportunité oyo to epesameli bino $4,500 à discuter aujourd'hui lupangu non loin il y a boulevard donc on a à 5 minutes na makolo otamboli makoloti esika lupangu ezali donc bapangu nyonso ozomona o bakati ba matiti eza na bangar eza ba place o déjà batu bazwaki ndetune tolobaki ne bandeli to relaxa na ba place o batu da bakati matiti bazwaki na ba place o tozote ka tosangisi nyonso donc oyo amoni que déjà sommaki metolakisi lupangu na ye eza na cadre ya relaxa batu o na ba sombité que batu déjà basombaki et place o eza place moro ya bien donc na bandeli ato na commune ya Nsele na bingi quartier Makwala donc bingi eza munene eza sende na ba quartier ato na quartier Makwala to bimasko na boulevard bomona pe boulevard voilà donc awa to na boulevard na droite na biso boye bomona ba boutique ezali ba dépôt ciment quartier za kitoko et na ngambo bingi yango wana na ngambo kuna o bozomona donc jusqu'à na entrée bozo sentir déjà vie ezali ba mituka ciment ba terrasse ba maison donc marambo eza kitoko donc o eza opportunité o epesameli bino yaka somba o ba sombaki bazwaki temps ya vérifier document ya rolandela marambo nyonso ba monique marambo eza bien yango ba sombi. Donc $4,500 à discuter, $5,500 à discuter. Merci beaucoup.